Mani FM, avec les réseaux de partage et d'assistance à travers les différentes couches de la population. Dans le quartier Anchi, quartier 9. Route de Comaf, quartier 9.
mbula ya dimanche célèbre la kabuto yoka kabwe prince bukani totala boye koto bimilezati totobola ekutu na sima mai libo mona bibo mai totaka boye bato bakomo kima maison ndeko nange kei bandako ekei 5 ndako 5 maison ekei à part bangulu bacholaki na mai ferme kwei ande totika mapango ekei papa yango tosinga papa Fati asunga biso donc tika kana oyo kaka toke wato ola na l'église peso olala ezate papa yo sunga biso tasuko ndenge ekei papa tosuka wapi moya kuto olala ezate taji ndenge koya ndako tala awa botela biso likambo papa Fati tosinga na yo kaka sunga biso papa tika biso te papa espoir na biso c'est pas na yo yango to singa ka yango kana te bato akufi Bonjour maman journaliste. Nous sommes à Avenue Kanza, route Segomaf, numéro 160, ici à érosion de Bukanan. Bon, érosion est pour les bétaki, samedi na Boutou, il y a un qui est là où il y a route Macadam Segomaf. Érosion est salami parce que nous sommes ici, il a quitté, premier fait Bukanaki, parce que nous avons banga. Comme na dernier minute pour basilisa canalisation ya mai tellement que bamitongelaki canalisation te wana mbule beti edéborde makadam mpe ebuki nzela nyonso na bamagasin eza pembeni awa. Bon bato bakufi te mais makadam ebukani ebuki mpe bandako babilanga pe na se kuna ekundami bato mayebali ya ndunda ezali te bamagasin bukani biloko ekei bien matériel ekei na kati nzela oyo ekenda ti manenga mbolo eleki njile brasserie ekei ti dingidingi ekei yanda ti ebimi na point kisi mais ekoma impraticable kuna liboso parce que nzela ekufa kala donc babosana moye kutu bakamie circule babiloko badare alimentaire kuna eza te yango ozomona pasi nyonso population azomona na nzela oyo. Biso tokosenga na autorité basalela biso nzela ya malamu bakanivo ya malamu de façon ke bato bakoka kobika na nzela oyo parce que eza nzela oyo eravitayaka ville ya Kinshasa mobimba donc eza route secondaire oyo esimba Kinshasa na nyonso etali salamu moko kwa ndunda makala fufu kwanga ebimaka nyonso na nzela oyo raison pour laquelle tango deuxième pillage esalamaki nzela oyo nde yango esimbaki ville ya Kinshasa yango wana tosengi na bakonzi bayeba kobongisa nzela oyo ndenge babandi yango awa na ville ya Kinshasa ekontinue ti na bakongo kuna na Congo central ti na point kisi tozosouhaite ekoma de façon que bato bamboka bada kote kuna basepela biloko mpe ebimaka ti na ville ya Kinshasa. Ok maman. Bonjour maman. Bon, la route c'est comment fidèle sami makasi ya makasi. Ezalaki à 20h donc bango babane kotonga bendien. Biso loko tozala na quartier to bane d'ailleurs koyebisa bango ke ava botonga bobuka ba place ezalaki nini o ba miro ezalaki wana botika ngo. Pona mai ndenge yaka banda kala erozo esalama ate salama no kuna. Mai ndenge yake bele ya moni miro batongaki te batike kaka ka niveau na bango ka bongo. En plus mai ndenge zoya na nini mai zoya ebele pression makasi donc caniveau batongeza pe mukie ezoye ba te place caniveau ezali en plus
et débordé kuna place batongaki te batiaka mabele ka epambe débordé ekoti ti kuna na ndenge esalami boye donc bandako ekei baplace bato ekei par-ci par-là bakubato balibilo ekei toyeba te so tosala nini donc nde eza boye basala biso kaka caniveau oyo ezalaki liboso babongisa biso caniveau nde omona makambo oyo eza su te. Mais merci en tout cas, monsieur le journaliste, c'est bien que nous sommes en plein de route, mais mon musalo, et ça musala, d'abord il y a le bosso, nous sommes en train de faire Félix Antoine Tshilombo. Nous sommes en ministre Mboatali Makambo ya Nzela. Nzela, oyo ezali troisième fois ya Bukana. Talana nous, ce beau sali tata descente, ce côté ta caméra de Sikawana, au tali bakana, il faut salami ni sikoyo. Ezali kanifo eko koza le sika ba poids lourd de karakate. Et tala bandoka ba ndoka ke na éviter soki ba kanifo ba ko sala ngo ezali pona prince ya boulevard oyo ba camion ya Mikele kanaka bien eza pona ba poids lourd bozo sala penza carnivo lokola izokota na ndako ya moto ezali mabe eloka liboso ba benga nanu ye bokolo chantier asala ki devi yao ba benga ye batuna ye lolenge oyo ya sala ki defi na ye parce que soki totelemi na yo banda soki totelemi banda tongo ti pourquoi au monde ba kanyo le kanaka ya minene ekosama lolenge sala mbote za kuboma mboka peuple congolais azokulela kana makambo ba kongomani ba ko sidi loka wete obi kotonga ndako lelo yo ata bolibo kitisi TV ya mais lolenge mboka ba kotongela ngo boye ezali bongote fallait basa la suivi ministre oyo atali makambo ya azali mboka kanifo basali awo soki tokebi te mikiloko ya lisu na liboso na biso ekebuka na lisusu basala lelo ke simaka mai ezali kanifo et puis batonga kanzela na tanga mvula ya koyeba ndenge nini mvula beteleli ozoka faut kutana na baye oyo bafani zinga na bamapango eza wana batuni bango te tala batongi tala na yo moko soko kiti wana na se okolela na pesi message na gouvernement provincial Jacqueline Ngobela na kolungwa na ye ti na se na ye o ezali yende mutazo gérer Kinshasa atindaka ba elema tant bakosala ka mosala pe bango batala mosala oyo pa ba kongomani bazali lobi nango yepa koleka nzileza kobeba akoleka ndenge nini akozana posali ya mbumo esuta na bamboka koto na boy akole ya mondenge yango wana ministère nyonso oyo ezali géré par Jacqueline Ngobela Mbaka il faut akitana terrain batinda bango ba kotala musala oyo bakoboma ba congolais oyo eza koboma ba congolais to se plaît yango te merci na moi mokina zala kina mona pesi TV érosion esalami na ndenge bango basaleli baterase na bango biso moko batovandi atobokwami tokoleli tozoyebisa bango bandie mai ndenge eyelaka na prince oyo eyaka boye te eyaka moye te bango bali koyoka te premier jour mbula ebeti ebuki deuxième jour mbula ekobeta tala nde bandeko nde bakomi ndeko mobali butike monene ekei bambongo bato babombisaka ya bakarti mwana mobali akangami okolo mbongo olinga te mbongo nekende perte yango naoyebisaka ya papa azala motema ya bulamu onzambe kota kati na ye aya asunga bandeko bamama badebriyaka bilanga bakompanie eza te neti biso mibali basalaka te tozovivre na bilanga monekei tofuta bana classe na nini bana mpe bazobengana yango na bolingo ya nzambe papa kanisela biso oya kobongisela biso bozongisela terase ezaka liboso ezonga awa bamama mikolo bazodebrie babilanga ekei bana tozobokola bango na bilanga sikoyo tosuki neti ngai tane nde nakomi mosala nasalaka ya bilanga mpona bokola bana
bilanga yango nakei nakosuka wapi yo nabengi papa Fati talanga mwana yo yaya na yo neki na yo mwana kazi na yo nasengi kaka yo moko kita si le terrain otala nasuki wana wana tokoti élément courant tokoti élément courant. Bonjour maman. Toza na adresse na otiste komaf. Ya njili kaka. Mama toza na ba problème ebele biso. Toyoki omoni oyo baninga balobi mandambo oyoki. Toza ba problème ebele mai kutu tote oke. Mais courant quand ndongo somona eloko ezate. Biso courant so lele ye. Lobby kuna basongi sile moya ba check oizala ke kei ezonge tozo futa ba farti cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te okomona ta lumière moko te biso a molili na molili yango to sengi papa ya kotela biso sekomafi oyo bobenga route sekomafi eza epesaka ba papa bele mbongo na minute oyo bomoni bo filmer oyo esalami na mikolo bi ba chéri bazo bimate ba o ba kamne kisala raboy bazo ke pa ite bongo biso pe batabilanga tozo ke ne pa ite soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yango monaka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to sing papa ya kotila biso cabine biso a cabine ezate to sa cabine kuna na kumbi kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba ekotia so mukana ba okende na bango ekura malonga ezate biso atofiva na pasi papa ya kotela biso makambo olekaka awo mona ka biso to libenga papa omona ka biso kura malonga ezate to sengi na yo papa ya kayo moko kita secteur omona peuple na yo ndenge baso souffrir na makambo nyonso na kura nzela kutu kiadi bino mo bomoni kiadi mikolo batata bafanya ndako balali mayo kokende zate bino mo bomoni ba misusu aba ebete posone ite ba otira bana babisakeza wana misusu bazolala ba voisin misusu kwa batie bango bafana ba église kei mayo kosambeleza te mais to sengi papa te bina bolingo na yo oyo sali biso tozomona mwa minerval longoli biso mwa ndambu bana baso futa mwa te mais na bolingo na yo c'est la biso mais régie des eaux ok mai ezo bima nango tango nyonso mais courant katu nzela na biso passe na passe papa yo moko yako nyata secteur omona peuple na yo bazolela basinga bapoto batiao eza ya kala sademi katiaka bapoto mais elakisaka nango te emo eza donc emonanaka nango te pour ekoki koya na 0 heure bolala na sa pongi mais ntango kaka ntongo etanga 4 heures courant ekatani donc tozali apena badérangeur bana oyo ya mobulubula badésordre basalela bato badésordre awa donc kozala na sa ya molili eza pas tozala mposa lumière basunga biso na courant batiela biso courant ya bien po tozala po polele ezalaka mpe kaka bien tolonga na molili na bowumba molili yango kala ezalaki na okaka koloba yango wana Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe kila mwai mwana wa ngandu teleje umaikai wakulize kila mwai maluwe zamanene mujitunga wiga katulasa kumwanda bele jai nashuguliza tamwaba maluwa mwime katulasa bele jai umujimai mewikile tatu kananga malani kwa maluweba
nguma abantu lokola balokusha